Rama 20 puisqu'on a somma na 19. Siko tozo somba Rama Thompson na 29. Rama 20 plus. Tozo somma en 49 000. 49 000 toteka combien? Mbisi moko 2000. So ozana bana 5 6. Bokolia mpiko mbisi ya 10 000. Salaire on bazo futa mbali nanga combien? Iye ba ofute 100 000. Biso to soma mpiko ya 10 000. To vivre ndenge pendant un mois. To vivre passe l'équipe. Et kola fufu 1400. Biloko nyonso tu ya komata mikolo surtout biloko ezomata. Mikolo surtout dola ezomata. Boyo kana biloko ekita. So ça les ala. So ça les a qui se kena ko umela. Ne so ça les a te alongwa na ye atika mboko poto ukrosi makamati. Rama Thompson 50 000 mutangu Thompson à 500 francs. So ko ko teka Thompson 500 pas pour misa konde. Bobo misa to ko kate. To so ko kate puis to pela ngwe ya passe. Okoteka to koteka na yeke. Mama Thompson 500 francs. Allure makambo ezokende bien te. Oui. Tout ça l'autocritique na biso. Babiloko président Zoloba indice macroéconomique na nzungu ba congolais et comme Thompson te. Oui. Maman avana na Kimbaseke na bikuku. Ayebi indice macroéconomique. Ya zo lingande amo. Masua aho ozali konano eba komunio na nga bolingo na kati yo Masua ekonana loseba ebeti Masua ekonana bolingo mpe nani Masua ebungi yo na kati ya londende Bolingo mpe ebungi yo na kati ya londende Ngai nga libongo na leli yo mbole yo mama Ke malamu mboleo elaka yo komelaka nga soki okomi nayeba bolingo bosani ngai te o nandima bolingo atandela okozonga nazali se kozela mokolo masu ekozonga ngai awa. Les peuples d'abord. Oh là là. Congolais alinga kufa na nzala. Les peuples d'abord. Bande des incompétents. Écoutez mes amis, le bilan Tshisekedi va être partagé entre l'INC et l'IDPS, c'est-à-dire Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, des incompétents. Peuple alingi akufana nzala, peuple azolela. Hein? C'est-à-dire Kabila a fait mieux que les Félix. Ils sont là depuis une année. Les gens crèvent de faim. Hein? Les gens crèvent de faim. Batu bakobinda point rouler ba mpoko mbwa iso mwana société na nzela ba mbwa ba déserté ba nzela ya Congo hein ba mpoko ba déserté ba nyao ba mwana na société. Voilà, c'est ça les peuples d'abord. Vous savez mes amis, pouvoir ezelo rumogo ba wela rangote to lobaki ke bo weli tikeli bango. Voilà, bo wela et bon voilà résultat yango wana les peuples d'abord. Hein? Les peuples d'abord, rien ne marche. Payer les alliés par terre. Bon voilà, et zalaki si j'ai quelques réflexions, bande konangai, bisoto wela kate, ba wela kimbangu, ba yibi pouvoir, ba salinenge ba lengi likamute mais peuple kaka yé moko bozonyo kola yene mta kubenga na bino, bisote. Peuple muto akubenga na bino, na makambo bozo sala puisque ça ne va pas. Hein? Les Congolais crèvent. Ba koti carrément libela, carrément bakana katana fi, hein? Carrément improvisé. Nzala elwa oleate. Batu balingi baliana. Pourtant, la présidence kuna batu ba mvuami. Batu ba sombi ba château na poto. Hein? Batu ba sombi mituka ya somo. Batu ba sombi bandako na États-Unis. Hein? C'est ça. Les peuples d'abord. Fachi béton. Fachi béton. Oh là là. Bande des incompétents. Bilo kanti politique ba ekola ngona seba nzete ya manga limité. Mais vous voulez rigoler mes amis. Hein? Politique ezaka ba kolo nango. Boyebi politique te, boyebi gestion te, botika na bino. Yo moto tikala ko gérer ata moi les gabloté du jour au lendemain tu sors de la forêt pour venir dire que bon voilà je suis politicien, na ko redresser mboko yo. Vous voulez rigoler?
Donc, les Rwandais, va gérer dans beaucoup de mieux que Bino. Bonne journée, mes amis. Une année après la prise de fonction du président élu, Antoine Félix Tshisekedi, l'ancien opposant qui a été choisi pour son programme social ambitieux, semble être moins inspiré par son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Et entre-temps, le social tant désiré par les Congolais reste utopique. biloko nyonso bato bazokoka te ana tolobetaka bamabaku kaka bato bazobalbaka tala wendi polele banda kuna tala okeboye polele bato baza te neti carta Thomson ezalaki donc ezalaki lokola tokobala rame ezalaki lokola na 30 000 rame ekoma na 50 000 osiko tokoteka biloko yango ndenge nini tomatembele 1000 francs ya kumbwa 1000 francs mbisi 5 donc biloko nyonso pasi eleki tozokoka lisusu te seko touti bien kota tozokende momoto makasi tozokoka te biloko nyonso ozoboma bongo tokomatembele 1000 francs kumbwa 1000 francs tokosuka wapi pasi eleki Thomson rama 20 plus tonosoma na 19 sikoyo tozosomba rama Thomson na 29 rama 20 plus tozosoma 49 000 toteka combien mbisi moko 2000 so oza na bana 5-6 bokolia mopiko ya mbisi ya 10 000 salaire yango bazofuta mobali nanga combien iye baofute 100 000 biso tosoma mopiko ya 10 000 tovivre ndenge nini pendant 1 mois tovivre ndenge nini pasi eleki ekola fufu 1400 okende na masangu 1500 okosangisa ndenge nini mpo lambo osalela bana changement eza te alors kutu nde pasi eye lisusu ya koleka epuis apamba kosoma fe koma na 3000 tokosuka wapi bongo bato tovotaka wana mopiko amatembele 1000 francs ekimelo na kishasa eza te ndunda pamba mopiko 1000 francs tokosuka wapi tokolia mipiko combien so oza na bala 5 po tolia ndunda 5000 salaire ya mibali mpe ya malongi eza te changement yango tozomona wapi changement eza te na Thomson ebanda kobikisa bato na bishasa papa tala boye 1500 tokabola ndeki Thomson aboye 2500 mpono lamba boye 10 000 okosuka wapi osala wenza combien ata kutu classe ezofele atie moral kani bongo vie sociale aki mpe na libumu te papa bato baosouffrir biso bamama balewa epai tobandelaki kopa madei tozalaki 1350 1500 lelo edouble prix ekomi 2500 2700 soso tozali kosomba 3500 lelo tokomosomba 5000 5500 biso awa place totekaka tochange baprix ya biloko te mais na wenze prix ya biloko tochange tozokomprendre te soki eza nini balaka ye biso social yango tozomona yango te ondire eza kosampire kaka ezoya kaka moto na matata tozoyeba te tovotaki nde mpo social echange mais sikoyo banda tovotaki social yango toomona yango te ondire kutu ifale pa tovote tovala na biso tocontinue na biso ka vie na biso tozalaka na epai bakende kotaka bareunion na bango bakanisaka mpe pasi ya bango bazokanisaka bolamu na bango biso na cité awa place tozali bandeko na bango bazali basemeki na bango bazali bakamarade na bango bazali baza na mawa na bango te mboka ekufi biloko nyonso tu ya komata mikolo nyonso tu biloko ezomata mikolo nyonso tu dola ezomata boyokana biloko ekita sosala ezala soki sosala eza kiseke na koumela nde sosala eza te alongwa na ye atika mboko mpo tokokanisi makambo te rama Thomson 50 000 moto aluka Thomson na 500 francs sokoki koteka Thomson 500 francs mpo temisa konde bobomisa tokoka te tozokoka te fi tofela yango ya pasi okotekela tokotekela ye te mama Thomson 500 francs alire makambo ezokende ezokebia te tosala autocritique na biso babiloko président azoloba indice macroéconomique na nzungu ya bacongolais ekoma Thomson te mama avanda na Kimbaseke na bikuku
ayebi indice macroéconomique yazolingande amona Thomson ekiti adame. Cette situation qui inquiète péniblement le panier ménagère de l'habitant de la ville-province est de nature à interpeller les autorités politiques du pays face à ce qui peut s'appeler autrement qu'une crise sociale.